Toko bakaka na basango ya mangomba pour koyebisa binoko bandeko ya ensemble chrétien Kino West bango pe basalaki bongo clôture ya molulu monene o bazalaki nango toujours autour ya grand thème na bango les baptêmes du Saint-Esprit elongo na le révérend pasteur Eli Mutombo badeta nango bozango na reportage oyo na cadre ya évangélisation dans le monde peuple de Dieu. Et Sengelibo, notez bien que Bandeko ya ensemble chrétienne de Kin West à Seko. Et l'ongona le révérend pasteur Eli Mutombo Moto Oyo Asalaka se volonté ya Nzambe Tata basalaki clôture ya molulu monene o bazalaki nango toujours autour ya grand thème na bango o bazali kolobela le baptême du Saint-Esprit bondi melanga nyoso elekaki kitoko kaka ndenge bilili ezali kolakisa bino parce que télévision ezalaka nango kutu radio ta ebandaki na louange pe adoration na sima louange pe adoration oyo l'homme de Dieu le révérend pasteur Eli Mutombo azwaki maloba pona kolendisa peuple de Dieu autour ya baptême du Saint-Esprit où est qui thème principal na yango mais ce moment ya thème tout moi c'est la vérité on dit mon amen 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 c'est la vérité le Saint-Esprit croit toute la parole de Dieu on dit mon saint on dit ma kali lo balanda benyoso est-ce amen le Saint-Esprit vous poussera à aimer la parole on dit mon saint à côté du caillou on dit Daviloba okokoma la polingwa liloba koleka makambo nyonso nyonso pour la parole de Dieu soko kilo bananzabe motema de commune sengo amen on se pela ni aussi dollar te nazio loko le ki dollar amen ali como santo la kacha motema amen amen comment savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit le Saint-Esprit vous conduira droit nasima ya mate kitoko oyo boye assemble ki pona peuple de Dieu bon dimelanga baptême ya Saint-Esprit ezalaka nde domaine na bango vraiment nyoso elekaki kitoko makasi kaka ndenge bino moko bozali komona na bilili baloba tout qui commence bien finit bien bana nzambe ba répondaki ebeli ya kosakana te lokola domaine ya baptême du Saint-Esprit ezalaka nde domaine na bango talatina l'homme de Dieu le révérend pasteur Eli Mutombo assemblaki pona peuple de Dieu pona ko communiquer bango baptême du Saint-Esprit nyonso elekaki kitoko bana nzambe bapambwamaki na ndenge akosakana récite ya clôture ya séminaire oyo ezalaki total peu parfaite talatina na suka na nyonso bazangaki maloba te balobaki boda micro ya ICT boyoka bango nzambe oyo lobiete Yesu Kristo azali ndenge moko lobi elekaki lelo pe libela na libela. Encore une fois, nous avons confirmé tes messages où était mis le prophète William Marion Branham et la vérité. Alors, qui était si gagnant, tu côté un message de la vérité, il considère mort te goya pour confirmer le beau toujours la vérité. Oh, moni on les a dit confirmation. La parole de Dieu était le balanzam bezali ya solo. Yango moni nzambe ko kita. Les loba te belé. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Modi Moussa te quitte exactement. Ne quitte l'apôtre exactement. Ne quitte qui na Rigini, na 207, na Zagina no mwana moké, na 1993, na moni exactement ko sala mabongo, na lobi ya solo tozali na sima ya makolo ya mpaka. Ndenge aza ko tambola biso pe to tamboli bongo tozui ba même résultat. Seigneur Jésus, alobaki soki ozui molimo mosantu na nzela mosantu. Olingi osangana na bandeko ya ensemble chrétienne de Kin West oikamba makapa ya révérend pasteur Eli Mutombo Moto oyo asalaka se volonté ya Nzambe Tata esika ozali ko hésiter na yo tezwa stylo pe comment adresse oyo
Ezomi bongo na avenue Jeunesse numéro 82 quartier Don Bosco na commune ya Monga Fula. Référence ezali nango entre Kadebe professeur soki kaka otuni na yo wana oza na yo mobimba ICT bon Nzambe toujours. Aïe 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 aïe.